Top Africa Magazine. Le Congolais, loi wana kombo nango ya loi satanique. Ya loi tobengi loi diabolique. Objectif ya PPRD et ali PPRD linge komo tobengi parti état. Oki yango deuxième objectif ya loi wana ya tobengi balkanisation sur le plan interne. PPRD a réussir na mission ya ye ya kokabula Congo ya ko valoriser loko tobengi tribalisme. Ngano toko za même province. Yo moto bongandanga ngana moto bujalo benga na ngombe. Toka na kate mission ya bango basepela nango yangwana. Ale baye na loi o babengi loi électorale. Maman, pourquoi chaque fois ceux qui m'aponamia na Congo, il faut bango baka na modification ya loi. Biso toaki na besoin basale la loi oyo ya 2011. Bango bato baza à la base ya ba parti ba boti sur le roi Mayebo. Le roi parti moko pepe da uti ko bote sous mikolo parti ya Basile Olongo. Yé moko autorité morale yaya na ye motoza président national la parti. Parti de malette bozo dongito sunga bango yango wana. Et puis de deux maman. Na makambo wana nyonso balingi ba limiter peuple congolais. Enseignant za na droit à la candidat ba ye ba bipo za candidat député national. Il faut payer sa bango $1,600. Pour la candidat député provincial, il faut payer sa bango $1,000. Ba modifier $1,600 wana yate ko boko futa ngo par liste. Et ça par individu moto akosa nini akofuta. Et puis loi wana ba IPPRD ba ko benga na bato nyonso to benga ka indépendant. Entre état indépendant na kati ya constitution et à 3 moto akoki kolobana na likanicité na bato opposition na likanicité na bato bana pouvoir na lingi na bunda na ndeko ya ngai bango babite. Toye poto sa nini to benga na bango. Loi wana to bengi yango eza loi satanique. Objectif a PPRD et ali obe moko PPRD linga koma parti état. Yango moni bazwaki ndeko sadari po ya na loi o wana ya bango ya mabe wana. To boyi yango en bloc, c'est pas le moment et puis lisusu mama ya monene ya nino na lobia na ngonge beti. Assemblée nationale wana moto ana légitimité ate moto ana mandat peuple kuna ate na qualité nini o bango balingi ba voter loi modèle wana seke bana likanisa mabe bana likanisi kende ko kabila fanda seko na seko ndenge bango PPRD ninge ko maparti eta ona ko eko lobana ngonge beti yango wana En tout cas, pour ma part, on qui peut perdre comme un parti État. Comment voulez-vous empêcher de nouveaux venus qui ont peut-être de bonnes idées qui est le vôtre d'émerger? Alors, nous, ça fait 15 ans, 20 ans, nous avons un projet, nous avons une humanité. Donc, je pense que nous avons besoin de le lot, c'est pérenniser au pouvoir, comme sous pouvoir héréditaire. Donc, 3%, 2%, 1%. Et puis, ça va caution. Tout ça, c'est la folie. Donc, il faut que PPRD en question, donc, pour ma part, j'interpelle réellement les grands opposants qui ont été les auteurs de ces dialogues. Donc, Nabengi Rassemblement, Nabengi MLC, Nabengi INC, de façon que monter au chrono, un respect et accord, de façon que le 31 décembre, le pouvoir Kabila soit stoppé. Si on ne stoppe pas le pouvoir à Kabila le 31 décembre, ça veut dire qu'aujourd'hui, Kabila, il peut se pérenniser au pouvoir suite à ces calendriers, entre parenthèses, lancés pour les élections le 23 décembre 2018, sachant que le 23 décembre, alors ça n'est pas élection, et inconsciemment la loi en question, et comme qui mettent un peu les gens hors course, qui ont des idées différentes, meilleures que le leur. Donc il faut que Kabila, qui soit stoppé vraiment les 31 décembre par tous ces grands partis, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui ont le monopole. Donc moi je rappelle M. Tshisekedi Félix, ou bien de montrer qu'il est leader, hein, que après ça va mordre de façon qu'il va stopper, au pire des cas, c'est noté, d'autant que au moins une machine qui préparait déjà, entre parenthèses, moi très chéri, puisque quand on voit aujourd'hui au Congo, nos mamans qui habitent à Kasumbalemba, à Ibengela, comment ça la vote sans que ça veut dire qu'inconsciemment, le côté secret à vote est à la sauter.
Donc, ça sera obligé que nos mamans, nos papas qui ne savent pas manier ces machines soient assistés. Donc, du coup, on peut les influencer, voter quelqu'un d'autre à leur place. Donc, pour ma part, cette loi-là n'est pas recevable. Donc, aujourd'hui, na sengi totika na nolo la biso kalake, to utiliser quitte à voter et non ces machines qui vont peut-être favoriser une tricherie vraiment à la grande échelle pour l'avantage du PPRD. En tout cas, Balamboka faut mais la pouvoir au Yakabela parce que je vois qu'aujourd'hui, Bazar ça a tout possible pour changer la loi, changer ma campo, se pérenniser au pouvoir. Le mandat, ces messieurs finissaient vraiment le 7 décembre 2016 aujourd'hui. Donc du coup, le mandat en question est terminé, mais à comme il y a glissement. Donc ceux qui sont Baimboka, je crains que les 23 décembre, élection écossale à Maté, à cause de ce glissement, peut-être, comme a dit, vraiment 2019. Alors j'aurais voulu que Balamboka, le 31 décembre, on se dit, tout doit stopper le 31 décembre. Kabila, où il passe pas la nuit. Et tout ça, il faut que les Congolais soient tellement ensemble pour tout ce pouvoir en place. Merci. Soni pe pasi pour na Congo. Tozwa bakambi mboka ti oyo ya mbalo ya PPRD ya fidèle oyo ezande lokola etumbu nzambe apesi biso. Tokotuna minaku na bato na eboye. Tango ba misusu bakozwa bokonzi. Basala bino lolenge boza kosala ba Congolais tote. Nasuki wana. Ezali pasi komona ke yo président ya assemblée. Ozali moto oyo osengeli ko protéger ba député baso. Ezala ya majorité, ezala ya opposition. Ba oyo ya opposition ba bimi na sala. Soki minaku azalaki moto oyo azolinga mboka ezala kimia esengela kinaye a suspendre ba travaux a kenda nano koluka kobondela koyokana na ba député ya opposition bazonga na sala mosala sale mandenge elongo bani nano liboso na niveau ya commission PAJ commission politique et administrative et juridique kuna lolenge moko ba député ya opposition balobite mosala e kozala boyete kosalisa bango ko bapunda na butu minuit 1 heure et sengeli to pe mato kosala mosala ngonge koki te en dépit ya oyo nyonso ba député ya opposition ba koyebisa mina kuna plénière te tala mosala ye wana ezaka ka ya AMP alingi koyoka te nyonso ba député ya opposition bazoloba na ye alingi koyoka te lokola za na police ya débat esengo na ye yango wana PAJ AMP kuna na plénière AMP akamati loi électorale ya AMP ezali loi électorale ya ba Congolais te conclusion yango wana mais minaku azako sala posa na bango bakamati mbongo bayibi mbongo ya Congo mobimba ba député ya bango bazwaka mbongo wana bapesaka bango gouvernement na bango ba PDG na bango babomi mboka baza na mbongo na maboko loko bayebi ke baninga baza na mbongo te tika to sala bango ko yango wana liste ezalaka kala caution ya liste balingi ya liste te ezala nde caution ya un individu malamu na bango lokola ezali ya AMP akoba kokamba ekolo AMP akende na vote ye moko AMP asekwa tokotala bango eti epai bakosuka malamu na bango mboka totikeli bango héritage ya AMP RDC ekomi héritage ya AMP Kabila Minaku Shadari Nanga ya bango mboka tikeli bango. Merci. Bon, la première des choses eza comme tous les jours boya kana micro poto sur bateau yo baza censé kolobela mambo ya République baloba pona baoyo mususu bayoka mais nous regrettons du fait que les koloba na biso ya politique na ba micro na bino kozala visibiliser ezo yesa biso ba politiciens ce n'est pas ça bon
Et ça un peu anormal, va voter loi électorale par une partie, il y a des députés, une autre partie, parce que l'Assemblée nationale, il faut na député opposition, na député, il y a mouvance présidentielle. Ils ont ça l'Assemblée nationale, voire même les indépendants. Mais les lots, ils ont voté loi. Une grande partie, il y a des députés et ça bien été. Pour nangai, na moni yango ça bien été parce que batunyo so balinga qui va contribuer na loi wana, mutunyo so appelle ça apport nae. C'est ça que moi je vis. OK. Bon, non, le banini, pour nous rejeter yango parce que tu as des tendances dans le Parlement, tu as des députés à opposition, des députés à majorité. Mais dès lors que classe et opposition va voter, carrément, il faut qu'on rejette, il faut qu'on revoie. Et aussi, il faut interpeller le président de l'Assemblée nationale. Il faut la naître. Il y a une église au milieu du village. Mais quand sa position était que non, il y a une majorité. Il faut la neutralité pour qu'il y ait ça quand même poste mon poids. Mais dès lors qu'on penche seulement dans la classe naïe, on peut s'avantage pour les dans la classe naïe. Au détriment, il y a opposition aux représentants, majorité de la population. Là, je suis désolé. Donc, on a une conscience naïe ça là. Ngaï pour nangaï, l'ouana. Ils allaient mis en compte qu'il faut rejeter en gros. Bon, pour l'angaï, na monique eza bien té, na sens ni. Mboka na biso comme on a eza République démocratique du Congo. Ba député wana ti baza na parlement wana biso mto votaki bango ezala ba oya majorité ezala ba oya opposition biso mto votaki bango. Comment bango bakoki ko kende ko voter loi sans que ba député ya opposition bazala. Eza na sens mon côté pour na biso ba population to yebi yango kututé parce que biso nde mto tozo souffrir. Bango bazo sala ba makam na bango pour na ba intérêt na bango moko na basi na bango na bana bango. Alors biso petit peuple biso ba o to pesa bango musala bazo tia biso place ni eza anormal le rôle la bango ba sali yango ba tindi yango papa kengo biso to yebisa papa kengo a bloqué yango nenga a bloqué que en 2015 parce que ça l'a raté toza na mboka moko toza na dictature té toza na République démocratique du Congo. Il faut démocratie et zala na makam nyonso surtout. Je crois que pour nangai moi souci nango na mona ki na koyi ko bagisa ya bwanga gato ya bwanga pungu ni kwa usari mambo teke fuata de Top Africa Magazine,